un exemple. Je m'en fous, il y a le baquet. Naimite feza suka uvoisa mweza mulai boyo kaki même est comment de fois ça peut ça rapport à Karine makamia ba konzela banina na réseaux sociaux boyo ki Et c'est on a kutu oyo ki libité o ba chinoise nsumati ndaki abi combien de fois ese oyo apesa parce que ese ngana eto sola bien soki oza complexé na ngati soki oza jalouse toza songi te non ba beba na mida non to benga na o benga na o Karine pour ni obeti baninga bordir pour même moto au pays pour esa sala ki live pour soki réellement esa na deto sola ko ngo benga na o Karine obeti bordir baninga no osai na me o lobeli gel o lobeli nene ya boy ma pesa ke mon live pour na nini pour na abakisa ki songi pour batala ma pour bango sans kombo na ya o be réseaux sociaux mobimbo ya ce quand on dit tata beaucoup na kutu na ba page sur ça on batanga ngati batanga makara makasi to sola te to banite me bachama na makasi pour na ko sa nos réseaux sociaux sans réseaux sociaux izate wana eza avantage na nzambe na likona lula ayebi réseaux sociaux ba congolais sanga les réseaux sociaux izate na ba page politique iza isuti na ba ta ba analyse wana bomona ka ba eso sala ba kozala te pour ça qu'on a songi te wa jalouse na ngati ngana to sola bien to amineni te oyo kinga na selo mame ya to sola bien moninga malamu osani o benga to lo benga Karine po ani osali bwe mais yo so moninga bete nene ya bordu yo ki obengi nene ya ide no ezali to so na nene ya esi nene ya ye wana bolamba ka boliaka ngana boyaka kati d'accord je peux beba na batu nyonso botika na banani na kati ndena longwe ya bo sanza moto zakaka etali te mena bato ebele o babenga kinga ba chinoise ebele surtout ba maman na ba singa bobi na ne bo tapoter na moto il faut s'excuser eza Jaël parce que Jaël do le baki na même que Peric le quoi bobi qui si oh là la banda kwa bato wana na bina le baki on na blague mais vu que les aki Jaël pour moi, on dit pour la salle, pas si pour la finga été. Dans ça, quand live, tout le monde dit que Karine a toujours comédie. Dans la news, dans ça, live, que Karine a toujours Koseka, Alinaka, c'est qui sabato. Bref, même elle, dans ça, live, attends, ma fille, attend, elle a moi, dans mon corps qui est là, dans ça, c'est que sabato. Il y a Jaël, dans ça, qui comédie. Mais ceux qui les Jaël, on dit que, on n'a même pas d'intérêt au finger, parce que, vous voyez, que ceux qui comme les autres, au finger, dans l'autre, soit dans l'autre privé, de l'eau qu'on a peine à privé. Donc, né dans le périple, plante le quoi mobile qui s'est dans le bac, on a un moment, parce que c'est un moment où yozo soana, déjà, na soi disant ce qu'il y a un bandanayo, il n'a un camarade, il y a le quoi na yé, ko chali sous moto, il y a le quoi na yé, ko sous payo. c'est rare, pardon. D'accord? Pour ma chaîne, a présenté les skills parce que c'est presque tout le monde m'a reproché. Nene ya boma faye bobo zaka bien na Karine bobong ah makamaro pe mun no rebeta liba parce que boza a ebele pour la tapoter za bino problème bonjour la famille pour kuna so Karine a bloqué bo profiter bo yo kawat bo tapoter live après biso to continuer bo tapoter live et ça bien au grâce musique to za pire ngate mais un côté makamne na kenene woti na suka malgré mon qui m'ont metté les mila ki ngana leka na ye. Donc, à combien de fois que tu gères un camarade nanga ma bojo ni ko so nani na kuta mote pour na pe na tante pe no kuta na ngate pe zape ma ba internet pe ya ma bobulingo mais jamais na yo chat moto to na yo chat pipi bravo c'est na pe ça pas mo ma kasi to pouvoir jamais na ko ça pour venir en grâce mise à cause lenga makambu Karine na lubana biso na site même live phone on ba grâce tiko ko c'est la makambu mais oui, tu vois, cause on bangi Jaël, bah tu vois celui qui n'a que banga Jaël. C'est au bangi de. Camarade tout soit na déjà tout fingana. Et puis bah kubanga on te montre na réseaux. Bon sapoter kasité. OK, to kubanga ceux qui y a lobby. Nene a posa ki Karine na live akimi po ayebi. Non nene a sanza moto te non peut te na okake, so nene a lobby. Moto ngomba moko okufa to ko mi malheureuse. Donc, oui bah ke bambeli to ba na réseaux sociaux ezakaka pour tout PC lengi.
bino mo na même vie aputu ndenge bima aya ko exception kaza na bonheur azéris nzoka azéris kazo lila yana imo ko mwasi asa l'effort bazo c'est na famille ba solisa ke donc ndenge azana malgré ko sa biso azéris na réseaux sociaux mais la vie réelle vie biologique omoni ke bo envie na biso bo envie biso te bo la ndratende na tsheli bino zime les fouti matala oyo na sopeli bino robo euti Dubai euti ki sasa pour abi moi ndenge zoi nde na sopeli bino robo euti masasa boy et pas comme na Mireille Bat moi en classe na biso na moi en classe na biso ya moko Mireille Bat en attendant ba biso donc les qui a joli amonazo je te salue et courage ya joli Anna grande finae Aubela en tout cas nous avons assisté ya joli amonazo je t'aime beaucoup ya des gros bisous donc par là n'engina loba nini voilà nde n'engina loba dans la mukuse bolanda la biso te on va battre gère Karim pour la vie bolanda biso ba fina ba garçon réseaux sociaux ya okolanda biso tozo continuer vie okufi non mambebele to ya koloba lokuta na moni bato mosusu babengi nga allo balobi otravaillaka noir balobi yaya esa pelote na travaillaka noir yaya atwana otwaki ofuna na la police yo somona yo zo mutu na infraction o l'état koki okangi yo oloba na live omo atiki ya na sens te soko ozwi mutu na infraction o mbila pekisa mutu asubaka yokangi mutu osuba basala likima mbango na mbila donc wana nyonso eya bafoli eya badistraction mambo bongo je pas le temps je ne calcule pas parce que mpona nga eya badistraction mpona eraline yoka toseye ndeni mpo safi lundi mardi oye na o te na ndenge oye te nazela plainte na boîte de lettres ou pas Eraline na tuni otiki na dossier makambo esili mpo nazo comprendre te bana na koti mambo enoko nazomona ondire esali ondire bobosani nga tobosani dossier na biso na Eraline tobosani te Eraline dossier tobosani te yango na tuni de Eraline tokomi na niveau nini oporter de la plainte biso tozela convocation nga na papier tienne to olingi elekaka lokwa mai ya apesa position nasengaki o jour exact na aire okimaki soki opesa na position ya dossier naye badossier ekomi na niveau nini na deblone na sapatalo ya kokufa makambo te ngakutu makambo boloba nango mamba bakamarade nga bakamarade nyonso nabenga na bango déjà si je me rappelle bien 2 mois passé to 3 mois passé nalingana nanga esumamba bakamarade te lokola nalinga esumamba bakamarade te même nde naa na pulman bomoni moto na ye moto ayebi te si omoni bazotatone komi aza na akime aza na boye vertige mpona nini afishe te yaya moto azobimisa mwa eloko baafishake te baafishaka bato bangombolo bato papamba moto ana mwa la chose donc ndenge eza wana nalingana nga esomamba bakamarade te na vie oyo nakomomini na cour de grand côté na kota kuna mama bakamarade yaka esulte donc même bakamarade na nyonso nde bazana so botuni bango nde kari na olala na pulman une semaine oyo soki 10e jour yango olala na moto ayebi na ye te moto ayebi te mpo nalingana nga esumamba bakamarade te ça fait 4 mois passé na 10 mois passé na benga na bango nyonso réseaux sociaux na comprendre ete nde na se retrouvaki isu baza esuka pembeni nanga nzambe asunganga mpo nga na bosanaka nde papa meloki ebomanga vike nakangakanga te ere obengana bango soki likambo yo omona bango na babengi yo omonanga mpe nabosani na yambi na oyo osutuka deya tosolola deya nabosana ye nanga mpo nakangakanga te nzambe asunganga mpe yambalo nabosana te la chine botyanga mpe na bapriere bakende mpe bakende na obengana bino mbaka o 40e fois nabengani ba o 10e fois te pardon lokola ekomi ata 10e fois chiffre mbala bokende mpenza boyokanga ata mawa bokende
na ya na camarade na maman abiso na mwana nga ekoki ba camarade na des camarades intime to makila moko maman abiso na mwana nga ekoki na ya tala ya je mo sika tiko sika na bosa na kana ngomona boye na lingi binemi te na lingi ka ndesu ba camarade te to ana biso binemi te me bokende nana na lingi ba camarade te na lingi kosona pepi na lingi pe binemi te to mata gauche droite te na lingi na ngakati. Pardon. Botana mokondi o Vivette Mayamba, Vivette Mayamba na problème na été les questions à moi na Vivette Mayamba camarade na Vivette Mayamba camarade na les questions à moi na tu as un problème te et bon mon bateau tu as un problème te ne la kisi ke na ina batuni oso boni boli kamba mutu moko yo ko batuni oso est-ce que izalaka izalate botapote izalate makambo oyo zuzu ko mabongo nono Vivette toi na prompte makambo oyo ya koloba ba live yango munoro oyo yango kaka rimba bebene na Chantal Bolati yango kaka oyo lukila bango ba randu yango kaka yango su na nene ya se dépend na mape songi yango babebana na mida songi ndo atie mtu aina kobenga nene ya kuna soka Karina alobi ka muke ya kobenga soka Karina alobi muke ya kobenga nene ya bimisi na munoro yo mtu ya kobenga nga nyonso so Karina beti bordi mais so bosola bien na Karine okoko pe obenga Karine bengi Karine obi Karine yo po zo beta mabe même nga penzal na sipa Karine ndenga beta kana sepela ete babe bana na mid nga pe soki esenga ke na benga Karine o ba Karine te to boita bia sala ane black mais ba black mususu e koma aka ba problème po to mona ki yango pa Chantal Bola pa sala black pa Karine mais Karine pe asepela na ngote c'est pareil même munoko oyo molo ba makam surtout so ba to ba se belé ba otala yo au moins pour aller avec une ligne loka be bato msu balinga bon beta bordi ba ba sepela mais quand même kozala nde komona nene ande baza na Karine baleka nene ya aza mwana maîtrise pour Karine live na ye esili siko biso to bandi ba analyse olobini na ebite comment sous phrase bien Oumana bien. Comment bien. Babebana, na comprendre. Et c'est namida. Babebana, babebana. Nenga na yebi babebana. Bo tapoter live. Bo tapoter tout ça live mouke parce que biso pe kayu koko chambongo bataille comme mubulu. Menga koto na kangi wana o na moni vraiment mabe c'est vrai. Oui, kasi na boy te yango na lobby na Chantal a déclaré que bango nyonso baza ba mari de nuit. Oui, c'est vrai. Yango na bi yepe aboyaki. On dirait pas tanga na komba Karine. Yango na bi Karine aboyaki, a na raison. Tu as bien na raison ta Stéphanie. Du coup, dobi pe ke ndenge pe atangi kombo ya Jael, ndenge patanga kombo nene ya biba Enoch. Nene ya pe yango omoni aboyaki. Mais soto ke vraiment na logique. Po eza na toile te batu tout comme on sait la live tende to sale la boye. Nene azali na facilité moko boye. Na prioritaire mo besu na ko bakisa likolo nango même Jael ya ko benga na Karine baswani po na yebi ke kozaki camarade même nga to natanga ko même nga leto za bien na Raisa Pindi na ki ke so la moni ke nazali kamobo ngala ye so to benga ni to ko beba na ya ba benga cessez o ma pe to bebani mais to bongisi ça veut dire nene ya pe na Karine du coup nenga sepela ite tema ke to bi ke meilleur ami ya Karine c'est nene ya
bajaloux tout batutu balinga baprofite nene akoka kobenga Karine esprit bien babengani penza babendani babepani na bango o baoloba la monoko na bango babimisani etikelika ya bango mibale koya nango siko komema ndeti pa ba ese wana po ba ese baza bato oyo balingaka matière so ipongo ezolala bango ezolala matière eyebima te ba ese bakokoka te eza lokola biso boye nazala na matière bapesanga matière ngai azalaki biso bapesi matière boye na oboyi na ngai mwana abengi mutu na ngai tanga bapesi ngai boye na osala na ngai te me ba ese so opesi bango matière ka lelo na mosala kuta koyi kokeye te aboyi na ye po abimisa matière. Est-ce que ok bien? Bonjour Royal, bonjour. Bonjour. Oui, ma chérie. Maman, c'est Nazo Kitananga. En fait, on a fait un lundi en bien. Mais Enoch au Karina Koloba. Enoch a représenté moi. Donc, quand Karina Koloba, Enoch a représenté au fait moi. Il y a Karina qui est exemple. Voilà. Je repense à Néné, hein, c'est comme si Aki vraiment a un problème na moninga. Ce qui est qui n'a motokwa aussi kamakasi kasaki Jaël. Parce que na partie à Jaël, Karine a exagéré un peu. Mais na partie à Néné, Aki aloba ki kutubi alobi Sarah, moninga na Néné alu samba yoyo. Tango maîtresse à moi na ayi ko tangisa mwana ni na ndako to son téléphone. Tango bayi ko tangisa Enoch na ye. Akati téléphone parce que alingi mokal atala ndenge maîtresse a ko tangisa Enoch na ye. Donc partie à Néné ya kikawana. Autant on est à Bimi, c'est comme si on dirait qu'il n'a kanda moko makasi, c'est comme si on dirait qu'il n'a likambona moninga oiko bimisa, je sais pas. Mais Enoch a représenté moi. Enoch ben Karina ko loba. Comment il faut que ta contenu a représenté moi. Bon ba pe ba ami intime, ba pe ba ninga yemako déjà na ndenga lobi, na sina solo ni na privé. Mais ni c'est ça que a ka ko sepe ko loba sur na réseaux sociaux. Donc on m'a pas na ko sepe ça que ba fan pas avec pas loba ka ou bien comment. Parce que les problèmes on da batu mama batu babenga ne batu makasi o ka nene ya pomo tiki nene nakati na ngate Karina lobi yango bien mutu abelisi moto eza ese mutu abenga ki nene ya na privé po nene ya lobaki yango na live ese yo pe obenga kanga omoni moko koyebisa ka mutu makambo akolekana na ndenga kanda pardon oza musala pardon mama c'est pardon lobaka na musala na okita kote na za toilette ndeza wana omoni ese mutu apelisi moto po lobi bango bazozo nyonso bakomi ko condamner Karine ko finga Karine nene ya lobi biete Karine pe azomtala oyoki te ndenga lobi Karine obanga nene ya te batu nyonso lobi Karine abangi nene Karine obanga nene ya te azomtala kande ba viva zoyoka soni ko sala ne rando po esi ba sala pe rando omona nene suka kanisa lobi nde ayeko loba abimi yanke okeza yanke te omoni donc Karine lobi yango ayoki biso vozu wana alobi mutu ayemoko nene amoni kanda ndenge lobi saka ba véritaire ese yo po benga nga na privé oyebisa kinga do ese mutu aye siko ese yo za na bango po ye mutu apelisi moto eza ese po ese leka nango maloba oyo mais ese ayeko pelisa ngo moto abandi pe akepe abengi alobeli nene na privé nene alobi yango wana vérité donc to baka na nega likambo mutu abandi bango penze eza ese malgré tout nene ya azanaye nani azali na makambo ebele ya Karine polobi pe mama oyo la dose za loba kengo eza eni bazoyoke la Karine eza bozu Karine pa lobi esa bengana bango bada 3 mois bango nde bazokanisa po Karine lobango na live bango nde bakasa nene ya mutabengi bengani Karine déjà lobango na lingi na ngaso ba camarade eba bando so na ba Chantal omoni albi na lingi na ngaso ba camarade te bo kende batunde siko ba bosanaka osomo babose ndeza wana nde Karine alobi ngana lobaki yango il fallait obenga na pisco yemoko ayokisi biso ke esa benga ki nene na privé allez esa yeko do muta pelisi moto ti epanzani malgré tout ka ti bazali na ba problème mais ese donc ese penza mutu abimi songi na makambo yo alobi kutu déjà bloka ki ebandaka mokolo wana to ndeza wana ba fila Karine ba fe Karine de ça lobi akoya pe on doit nanya ese kasi yango tolobi nene ya azali na makanda yango na oloba nene ya na ndenge ya ko lobela talaka Jaël mutu nde il fallait sirikeza Jaël mais Jaël batu nyonso bakanga bina ba mama Kongo fi ozoko ko finga Karine te okoko finga Karine te na ba Manuela mais Jaël aboya lobi ngana ko tikala ko finga Karine te na expliquer ye obi na otika bino loba obi mama yo bito cha esi à côté na ndeni esi non live kuna bimi kuna ko sala live te o bana kama sara to yo ese pa kokota kana kasi
ese mpe kokota po ebimi kuna na live ya Karine ke ese mu abloqué kutu ese déjà kuta bloqué pendant 4 jours ototo ete ndeni ese mpe koti na rando oyo oh ye muta pelisi moto la famille non tu il fallait kutu mutu mususu nde asala live wana ezalaki kutu ese te asala live wana il fallait ataraisa mais ese penza mutu apelisi moto oyo yoka la famille non tu kabino boloba na okanga mikolo na Maman Cécé. la fille zela pardon kita na lobi boya au moins makamba Sarah to la reye makasi yo moni ba groupe na ba basale Sarah to la live basalite pourquoi parce que bazo solo là bazo luka solution bazo za conclusion na bango mutu ta say live et ça sola bien à Karine Néné a sola bien à Karine et c'est normalement jamais ngoyo ko fongola live pour Néné ya maka pour baro de la Néné ya lobani n'est-ce pas bien tout ça la analyse. Ça veut dire que ça la mutu bien faut qu'on protège mutuana. Ce qu'on bosse à la live et dans la live moi il y a intelligence na sagesse. Jamais qu'on ça la live mo repo batba matobe Néné a mata abanolobi la Karine. Ça veut dire et ça nya karaboya Néné a té non ça la live té. Tom super et c'est ndenga ça qui live non moi la Néné a yebaki peli ça non mata. Au compagnon les abangama 12. Ma oya ko lo ba bien la fille ko lo ba ponanga et ça bongo. Maman Cécé. Oui. Bonjour. Maman Cécé, bonjour. Bonjour ma chérie. Merci beaucoup. Ndingo bisi la parole. N'ayana ça la analyse par rapport à la live ya Karine tout à l'heure. En tout cas, on a vraiment pour. Naza vraiment pour ndenga kabwana Néné ya. Toke on a analyse tout ça siko ya ese. Na talaka live wana parce que ese forcé à Karine asenga kaka Néné ya pardon. Or ce n'est pas comme ça mutaza libre na ba dire. Allô bonjour la femme. S'il vous plaît maman Zana Bonjour ma chérie kana micro après Olobano la fille ati. Omoni ndenge nani Néné azaki libre kwa koloba o ya lobaki Karine pe aza libre ya koloba o alobaki mais et c'est forcé à Karine que tu dois demander pardon. Karine senga kaka Néné a pardon, senga kaka Néné a pardon. Heureusement que Karine aussi est sage. Karine a boya ki avec senga pardon. Tendenga bloqué et c'est en tout cas à sali bien. Na zongi ce qu'on a analyse ya Néné ya. Ndenge Karine aye na CP d'abord aye d'abord aza posé, elle parle posément, aza tranquille et puis la CP ndenga lobi ke na ye na ndenga kanda te ke o boybo na matango moral nangeza bien moral nangeza tranquille aye kolobake alingi lisusu te par rapport Néné ndenga lobaki soki omoni ke senge to continuer Karine akena na mukuse to ko continuer te tona kati yango donc mutu na mutu ça la vie na po mutu aliaki pas mutu azate mutape manape ma mutu azate donc pour moi Karine ce qu'elle a fait à Néné elle a bien fait à se séparer na Néné pour du bon mutu akufa te Karine akufa te Néné pas akufa te voilà makam na ba obongisa la bango c'est la famille oui oui so abongisi pesa yango problème te mais mutu na mutu azala na kwa na ye asala makambu na ye asali vraiment bien ndenga memeli Néné ya po Néné ya so tali même na ba dur na Néné a mimona kalokola neti ya zaka à l'auteur ya Karine surtout que ndenge mikolo na ba réseaux sociaux ba loba que Jaël ceux qui Lille bola moleke belé pour Néné ya que Jaël abangaka donc ala like ça pena batu ke ngala bangaka Karine te so likambo pa na chelie na lobeli na sali nyonso donc comme Karine pas kendel nango bongo akena ngo vraiment bien après suite tango et banika neko ye bananzambe emoka ye biso bakozonga na ou je ne sais pas mais ndenga kena ngo bonga kena ofma kitoko asali vraiment bien donc yango na ngena compléter kaka merci bon tapoter live la famille omoni kolanda bango bien non c'est non lando omoni kolanda déjà allô bonjour pardon bon tapoter live bon kanga micro c'est parce que d'accord, c'est parce que akana posa ya kosilika. Mais Néné a pas beta moninga ba bordure ano. Une fois que tu as ça live, ngana laksara mwana anka papa moko na ko changer ba mwana ko te ba kombu papa te. Mais ka ko batutu ba tenga ba page ba tagi image ya Karine wana. Mais est-ce que moninga ça le kaka ko lubi belebele. Ya kaka ki ajana problème, ngajana sina tanga ki ye depuis ba GG. Ba pour Karine, Néné a déjà essayé ça kaité. Déjà na ko tala ke oyo ba ça 2025 te. Donc, na makambo to le kaka récemment yo, Néné a vraiment na tort. Hein? Mais exemple ba pesa qui exemple moko Enoch a ko représenter moana. Enoch pede ndenge yazo kanisa. Tant ba ko ba Enoch a ko représenter moana. Oye na ndenge kanisi na ndenge pa leki. Tant pas za ko leka.
déjà kolo ce pour mon koka to déjà qui déjà à se préparer au fait et ça nana lokuta na ya sali c'est vrai mais nene ya pe akina o ena kata motema parce que bible bi monoko ebimisaka o eutaka déjà na kata motema donc déjà à se préparer na ye et c'est pas ika ko baksane mais déjà qui nene ya mo sa bonga makike abe bana moninga na ye donc na ndepe Karina lobi ba ke na oka bongo place ba kutana to yebite mais ba sala pona o sepelisa bisote. Ok. 60. Nana Oloba. Maman, c'est Bonjour, bon tapoter. Allô, Oui. bonjour la famille. Maman, c'est et puis, Nangena, Maman Royale à l'eau. Maman, bon, tu rappelles à l'Obako. Nana Oloba, c'est ça, Nani. La fille, yo, to Lobat. Oui, Nanga qui n'a complété par rapport au Maman Royale à lobby. Ah, ok. La fille, yo, tu Loba, tika, Nana Loba. Allô, Loba, ma chérie. La fille a gagné micro. Ya, nalo zaboy, hein? Ngana sepena ndenge Karine amati live à lobby oh il fallait à loba. Tos biso nyoso tolanda ka to de kozala ka na janvier anene aloba kiti 2025 ekosila ba koloba la na Karine te. Nene azaki déjà na makambo ya Karine. Façon Karine alobelaki makambo nene azaki mutu ayako mibimisa ndenge abimisi wana te. Nene adeti akomi kosangana na Sarah Tola. Et bana déjà que mabe ezali. Vous comprenez tout ça la sentiment te. Ngana sepel kana o Karine a lobby. Et loko lisusu o bango ba nene ya linga sala. Ezaki ba liba boma base ya Sarah. Donc Karine attend nene ko répondre et o a lobby déjà point barre. A répondre lisusu que wana bazane na posa ba boma actualité ya Enoch. Et loko oyo ye nene azana posa sala yango wana. Po mabeni ni o Karine lobaki. Mabao ya ndenge nini oyo kata ke soki olingi koto matana rasu na ba live te et c'est pas sali mabe po wani za ki songi donc déjà bimi na munoko nene ya kembala nyoso tu ko to salaka awa soki olo obeteli batu bordure to solana eve na privé za da kotonga pona ninte esa solana Karine yo po solana Karine Karine te po anyo salibo ba on va sala ngo la privé mais na kati pe ya live nzambe pas sali grâce e bimape est-ce que esa za mutoko ko yo pelise la Karine live pona makambo eza kutunde ba M23 faki ba pelise la ngo live mais c'était donc Karine kaba sentiment vie eza moko yo moko pesi ba exemple mama na mwana kutu bazoka bwana papa na mwana bazoka bwana bon ka ki camarade vomi boka bwana po bolamu bazo sepela te ndenge lelo mwa mutu kazo kumba mwa nini ba sepela te po wana nyoso ba sala eza ki jalousie ne mutu e boti si makambo nyo Ok. eza ki jalousie yeah merci la famille Merci. La fille de Dieu, faut un micro pour battre. Maman, c'était qui s'engaille? Oui, la fille de Dieu. Le bon tapoter, bon tapoter la famille, tu as bien été, bon tapoter. Il a complété parce que je me souviens à live il y a Mervyn Néné à Mataka, je crois, ou Mervyn à Mataka pas Néné. Néné alobaki que yena Karine ba koki kokabwana tata boye na makambo outi par-ci par-là donc ba outi musika na Karine. Donc pour dire que Néné ma compréhension ma chérie. Oui. Pour dire que Néné maman user a outi koloba le fait qu'a comme ka ko sangana na mwana yo Sarah yango wana a posé problème na situation oyo. Ce que tu l'as dit ba dio ya Karine ezaki que mututu na réseaux sociaux azana nae pour dire c'était pour montrer à Sarah que tu dois être responsable et assumer tes responsabilités en tant que maman et que peu importe Enoch Azali d'or toi pour maman assume d'abord que Azam mwana na yo et puis fais un effort pour le la situation voilà c'est ça être une bonne mère donc ya wana Karine nyaka la kisaki non ils sont tous ça Enoch malgré ba délire na biso malgré ba aventure malgré tout ce qu'on fait dans les réseaux sociaux mais tozana banana biso tozo assumer bango peu importe les bazali tozo assumer donc ça qui comme compréhension ils comme que Néné a compréhension oui c'est vrai. Autant où mlani master la chou alobaki mari de nous tazo tapoter live boni bonanga ni fleur ni eloko mais boto tapoter pété vraiment la famille donc c'était ça maman la tike puis tout sous baloba OK loba bonjour maman Cécé bonjour ma chérie ngana nazo bakisa boye et monani ke ba live nyonso tu oyo Karine salaka
après live na ye emonani ke ese abengaka nene ya po batonga Karine to balobela live oyo Karine asali. Lokola eza da habitude o basalaka après soki Karine asisi live ya bengi nene ya po batonga donc elakisi ke jour yango abengaka ye nda ayebisaki ke lokola alobi bongo okende kopelisa live comme ça tosala nini to démarre ye yango wana esalamaki. Mama Lisa kanga mikoko mama na ngai omati na live yango moni pe eloko je wana esalamaki bongo aliye ye lokwa neti on dirait na sepeli te alobi mabe asenga pardon boye na boye nde pe nene ya mati boye na boye abanda pe kotika ta Karine aloba te abanda kokata Karine maloba Karine apesa explication ye asaka olobi mabe osali mabe bon apelisaka moto oya lukaki yango yo esalemi Karine atikeli bino neneya. La vie, oui. Sabino, des batumsuba comme eza pour na Sarah koba non c'est pas vrai. Pour Sarah ko manipuler jamais nénéa. Jamais pour. C'est là Sarah ko manipuler nénéa mais Karine nénéa bakabona kala après ça matière et pas Sarah tola. Et ça ko be Karine nénéa baza makambu na bango. Ezaka ke Karine nénéa baza makambu na bango. Boti ko commandation za pona Sarah pour dire que jamais nene a ba ko comprendre ou bien Sarah ko comprendre nene a wana vraiment ngamo nakoloba mama Cécé nakoloba oui ma chérie nakoloba mama ezala pona Sarah ou pas qui amitié kota la boye nene azalaka vrai te ezala pona Sarah ou pas etali biso te o eleki lelo eleki biso non biso bashino tokota makambo ya nene ya na Karine te po toyebi ki babendana na bango bazongana na bango etala biso te o eleki oyo tozotala ngo kaka na misu me ya lelo oyo eza ese esa bimisi donc vérité moko boye bombana e biminde lelo ke toyebi yango siko lelo ke soki Karine asali live ese abengaka nene ya po batonga to po akende koyebisa ke yoka kuta lobi boye yoka kuta sali boye nde mukola nde bayokanaki asala live bongo baya kolobela Karine de vérité po na nga vérité mususu ebimi su lelo to comprendre ke po na mona ngo po ese basola kitoko na Karine mama c'est tozaka no to sola kitoko mais comment o mataka batu na panel no po ba finga nga eloko na pe na mona ngo mingi de trop chez ese tozala no bien to sola kitoko tozala no na bakuni na bapel na WhatsApp. Mais so yeko sala ba live o mataka batu mususu po ba finga nga eloko wana Karine sala ngote na baninga nene na ba collègue nene surtout asala ngote lobaka so boane rando tant que bozane na rando tako sa apelo kwa bongo te tant asala kelo kwa bonde na comprendre kake esa ngo pazaka ni vérité ngo biminde lelo likambo ezate en tout cas pena bazona nene yango balamba balia ye po mutu aliesra pe mutu azana ete mutu pa la saka pe mutu azana ete lo bata Karine le bavana na bongo distance kutu mwasi na mobali kutu babala ni pe mariage pe ya kafu bakabwana ka ebongo kaki amitié mama na mona kutu bazokabwana ba famille kutu ezopanzana ebongo kaki amitié kaka donc bakabwana na bango avanda na ye mutu oloba pe likambo mutu azana yete bazwa nene ya balamba balia ye mais ezaka likambuka ya romona ke batu mingi o baza na réseau awa ata basola na Karine baza ba hypocrite basala da bazola kiseka minu mena CCC balia kaye est-ce que toyeba ki ke ese ndaza bonga kenda kotonga Karine pas nene ya mais bimika vérité quand ça masali vérité bimaka na live de to comprendre ma camion surtout tozo tala bango kaka nzamba batela ka Karine ngo Karine ngo azalaka eloko te mais jalousie kaka azalaka ne eloko te boyina ye azalaka ne eloko te mais ngo ezo eutaka na wapi asala bino nini abomela bino nani so bolinga kete bozalaka musika nga mutu na linga mutu te pourquoi na opusa na pembeni na salaka ba double G eza bien te eza kitoko te na linga nga mutu te na sala double G te na lakso pe na karma ke na linga kote na oza musika na numéro no euza na téléphone nga te makambo no etalinga te mais bino makambo Karine ebite abomela bino bon c'est tout à fait normal étoile na eka nzambe ye moko ka muta yebi mais en tout cas nene ya lambalia kanga mana bango
oyo etikali etali biso biso makambo na yo ata ndenge ere nyonso to okotaka bakombo na biso bachinois bazangaka te na balive na yo on dirait tosala yo nini mais soki tosengi ata video bimisa biso video esika tolobela yo mabe eza nango te mais likambo nyonso to okotaka kaka bachinois na kati mais pourtant makambo na bino tolobaka yango te na bapanel na biso moto soki aye na kombo nene tokataka ye mpo tolingaka kombo nene na panel te tolingaka kolobela makambo na bango te mpo toyebi ke aza ne camarade ya mami na biso babendanaka bazongana na bango yango todesidaka tokotaka so makambo na bango te totala yango ka na miso mais ye à chaque fois alinga kaka kokota kombo na biso bon toza na mingi koloba te so bozonga na mami na biso wana ki amitié na bino so pe bozonga na te en tout cas mais to comprendre ka biso da to monaka da nyonso to wana na musika mais mami na biso pe amonaka mais abomba aka ye lelo sko ebimi sko na polele ezaka kokamwa na mokili okovana na banani okolia na banani ezaka pasi mama sisi merci na tikeli bato mosusu place balo Lisa Lopez fongola micro. Bonjour. Oza musala. Nazali kamba oloba te bonga maka. Na luka ndeni na bimala kima na ya. Ya bilobela. Na Jimmy. To poto biso nyonso twala na Julien to poto. Ma fille ya bilobela moni bino. Nazo bloquer bino. Yebi bombe akoka okitala koka pa. Ma fille ya misala. Balika olugambo. Te bloque. La famille, voilà ma camarade et ma collègue, ma fille tokino lukambo, ma fille espèce. La famille, boyo kinde bandeko balobi, bandeko babungi singa, boyo ki ba demande des ebele, mais bo tapoter. La Chine de Karim, bo tila nga pe ba flair. Ba pe ba nga Karim, bo tila nga pe ba flair. Bo tapoter. To kene bien bientôt na okata po na zana rendez-vous na ma copine Lopez Yaba Lopez. Moi ça maître et garçon Loboko. Maman c'est oui, bonjour. Bible le dit batuni bale bako tambola ensemble te ceux qui vont se mettre en accord te. Donc ceux qui vont Karine na nene va se mettre en accord te, va se mettre va comme un niveau à la 1 alors ndenge bakabwani eza na bete bakabwana le reste on verra après. Sarah déjà loba ka kopanza bango batuni so basaka pembe na Karine na kopanza bango Sarah lobango. Donc azo accompli au kaka maloba na ye mais so quand ceux qui ont la bongo que ça la Karine passe ils ont soit Karine et qu'on déstabiliser Karine donc elle se trompe pour Karine dans année déstabiliser te au moins Karine dans année déstabiliser te et qu'on changer Karine de l'autre côté et Karine dans la vie est normale aza na mwana ye aza na mama na ye aza na koko na ye aza pe na ba camarade ba oyo ya yepe et puis ba ki amitié ki mukolo akosala lycée bosanganyana ezala nango lisute na kati de mama na otiko oloba pona bino bato balinga Karine la Chine de Karine bozo mona ke mutoyo apelisi moto eza ese de Panama c'est ça non ya ese eza songi eza ma bolobi eza ese boko mana eza ese songi eza ese esa za songi depuis longtemps esa za songi okanga micro po bandeko boloba o bamoni bato baza ebele na sele nayi komatisa bato nyonso te boloba po so tokati boloba na ye mpe mokala loba makambo eza na likambo kutu bakokai na baotraite wana privé mpo eza na grave te omoni mabende ese moto apelisi moto on dirait manque ya matière quoi po live asala de minuit à 3 heures eza normal te eza likambo bokosolola entre bino bwana numéro eza ka incompréhension esalami obengi moninga olobi nga exemple opesi nalingi te mpona mwana nga tout ça ye pa koofere comprendre na sens ni alobaki esili me koya kopelisa live komata bato bamataka bakoma kofinga omoni neti Karine aza bato deja tokoloba makila libata nde balobaka azaka ne mal aimé batikile balingaka ye te il suffit likambo moko ya mokie ya ye ate eza grave te ekomaka problème omona mais ma chérie yo poko kopesa Karine conseil soko azosala ba live atika kotanga bakoma ba camarade ne poto nde tozo comprendre que
kotanga kaka koma baninga nde ya lobi ya kinani yango na comédie moi sko baninga boye ba supporter lisusu te tomoi ka muta supporter muke eza ka Jaël à part Jaël eza mutu te supporter ndeti Nene a supporter te aboyi po Nene ya kutu babenga nde meilleur ami par rapport à Jaël moi que Jaël quand même a supporter moi muke mais meilleur ami a supporter te la famille bon tapoter please. Oui, ouais, d'accord. Pour y arriver à paix, bon, par exemple, monsieur Karine, des fois, paix, ça va la live, même, ngamoso, n'a pas moi gêné. Pour tout ça, là, on y est, quand même, on a quoi, ni, moni, et à moi, bordir, et à Gloria, des fois, on a, Gloria, on paie, c'est le micro, ça, là, nous, randoté, attends, à communauté, pourquoi, mon y arrive. Mais, Nene, est siliki, lo, a siliki, omoni mutu ntango ankese bamakambo ebele otondisi il suffit ka eloko mwa mokie eza lokwa mai ti so etondi déjà il suffit ka litanga et déborder omona yango esalami epa Nene on dirait ankese trop parce que koloba ke Karine atanga makambo aloba balive bakomba bato na balive mais c'est la même chose que Nene a fait na tala ba live ebele ya Nene ya des fois bana panel boye bazakala bakali ba era tous des fois maloba muso alobaka nga azaka gêné omona o Karine mobali no wana oyeba so tata mo bobimaka na ye oyeba jour muso kendaka na hotel bo omona azaka na mwa ba makambo mo be exemple mo ya bongo mona ko Karine avandi nie omona ya biloko akoloba te po Nene ya déjà amitié ngo balobaka oui amitié so totali Nene ayebi presque nyonso ya Karine bah oui mais Karine ayebi presque rien n'indimité que Karine ayebi même papa ya Stéphano n'indimité aroyeba sora ayebi te voilà on dirait pas parce que ayeba kate aroyeba voilà la bosso ayebi te c'est que ayebi te ayebi te ayebi te voilà pena Nene yako amanipula Karima kasi ndeka toba ayebi te meilleur ami oyeba te koma Karine kaka ye Nene ayebaka ya ye Nene Karine mtazaka zoba pa Nene ya wantolo bango vérité wantolo bango ya solo soka ayebi te penza Karima okai koma camarade moko boye nayebisaki ka nyonso anga nalobaka nyonso anga me ya betela anga te soki nga mnaza zoba ayebi nga penza ayebi te ayebi te Nene ayemoko aloba moto ayebi ezaka Yvette même azala la alobaka ke na zemi na ye ezaka Yvette mama siko wana siko nayebisa yo nde makambo ekendaka singa matembele obi Fabigas omaka nde Nene ayebisa Karite nde bino mutu booloba boapprendre nga na lève na nga ke ayebi te ndenge Yvette ayebi yeba mpe ka Yvette abetelani Karine mais kasi wana eza mabe parce que eza na yo ozozwa mutu meilleur ami fallait ye pe abetela ye soki asola considérer voilà eza ko faute ya Karine mutalisi bongo kasi on loba ti eza faute na ye aza aviva na sentiment mais oui aviva na sentiment Karine après obetela bino liso mukie ka ya vie na ngai nazaka na ami d'enfance na ngai kola na ye lokwa bamapasa to bando vanda lopango moko même ye lokwa zaka fille unique même na ba vacances boye ba grande vacances maman leki na biso yo zo biso to bando zwana e to kene na famille na biso donc mais ko arriver mobile na ngai o tozane lelo à l'époque era linga ngai tozaka na ye to bando tambola mutu moko atemi na voiture abenga ngai alinga ngai mobile azaka mbala poto omona tozala biso pe famille riche te mais tozalaka quand même ça va mais omoni mobali pe ntango alinganga mwa vie pe eko changer omona moto azosunga kaka la même ami wana akomelanga problème omona akomi kokende kotonga akomi okosela na mobala yango kuta aza ndumba alinga ye ngai boye era yo oyokaki balingi badote ngai ye moto akreelanga problème donc malgré azalaka ami d'enfance tokola namoni ngai abi wakomi libako epala nga na tie musika ti lelo na poto toloba na te ekosa ata ba 16 ans 17 ans passé toloba na te donc na reya ye na vie na nga lokwa na yebi ete omona libala na amitié etambola lokwa nde moko na libala boko olingana bobala na bosala ba 20 ans 30 ans de mariage ekokoma pe na moment mo boye bomona ke ba ambition na ba vision na bino de vie eza sunde monte surtout ba o babalaka très jeune
osali no mpenza vite ntango oye kosinsere mosusu na poto mpo so toza akini vision ezalaka mwa nde mosusu une fois ke ekomi na poto omoni mwa eloko wana bapesaka mwasi mpo na kini yaka mwasi vanda lamba la plupart ya bafoye ezalaka bongo ozalaka na cuisine sokipe na bana mais soki obimi libanda omonake mwasi mpe akoki ozala akosala nyonso kwa omoni basi mingi bakomaka émancipe so baa libanda omonake vision na bino na mibali na mobali omona eza su nde moko te eya nde mo na amitié so bobanzango moke plus bokola baambition ya vie ekoma nde mosusu donc omona ye moma bozala su na même pied d'égalité te esengani kokabwana mpo soki libali ekufa bafamille lelo na 21e siècle ezokabwana mama obonga amitié d'enfance plus amitié yango oyo azalaka na baennemi ya oyo azalaka na baennemi ya oyo wana amitié ya ndeni kasi yango tozongi te mpo tooke mingi na tozoke mpe na koshite toya susu kaka mwa repos na profite na sala live ça fait longtemps mais yango tozoloba boye mpo na Karine mpo Karine moto akopekise nene aza te ye moko abengaki meilleur ami la famille botapote mais toloba bi Karine naki meilleur ami na ona nene ya nga kote mpenza nakangi makasi ezaka ya papa mwana nyonso wana etalinga te mpo kaka bino bachinois nde bolingaka mami na bino kaka bino laka otiela bino kaka se la famille ebomi bino du coup meilleur ami oyo abengaka meilleur ami koma nde mosusu ya koyeba nyonso ya mafisi ya mafisi ndenge azonyokama koyeba ya nyonso kutu meme kutu omona ndeko na biso nani oyo ya be abaoyeba makambo ya Karine ça veut dire Karine yaloba mingi makambo na ye pa bato nyonso bato baloba makambo ne te so tokende ti na nene aza vraimen meilleur ami ne oyo biso nyonso toyebi mais nene atikaki kolakise papa ya mwana na ye te la aza camarade te aka choqué jour na yo kaka yango ngabi mais comment naloba aza meilleur ami na ye te azaka ami na ye te omoni mpe Karine tokoloba komi na mwa baresponsabilité ememaka mpe na mwa sagesse na maturité omoni ntango bazali na bavi na bango wana ya mwa loyenge ozose dévoile pa moninga mosusu oza mwa aveugle oza mwa manipule oyeba mpenza te mais soki mwasi butu mpe soki aboti ememaka mwa maturité mobo koma omona mpe makambo autrement mosusu afongoli misu amonike peut-être nazalaki manipule ou nini omoni yango akomi ozwa mpe badécision so totali bien naki amitié na bango na ndenge ya réseau sociaux nde tomonaka moto vraimen adenigraka moninga ntina se ezalaka nene wana mpenza tomashimo te Karine nana loba exemple mabe mpona nene ya te mais nene ata bazosola na ndenge akoseka nene ya déjà alingaka abimisa Karine lokola aza moins que rien Karine azalaka mayele te na badire nene ya mpona Karine eza toujours négatif oui même na banini elekaki mais siko Karine nyonso wana mema oka na koseka Karine nyonso elekelaki kana koseka Linda bokanga micro bato bolobi mwa moke Linda loba dans quelques minutes merci bonjour Linda allô siko nga na oloba na sisi te otie bonjour Linda siko Linda ozoloba désolé maman photo sola bien désolé na yeba ete ke yo ozoloba na mona mutu baoloba eza mutu mosusu alobi mingi yango na lobi ne bongo ngam na za oloba ok loba nga siko problème na nga za oloba kake problème eza parce nga donc nga sina remarka ka nenanga mais yo za camarade muninga pourquoi linga ka bimisa makambo oya salité ya mabe obokoza ngona olinga otango pa muninga mais muninga a respectaka yo kaka mais so otali ba dîner alinga place ce que moi mpeka mikolo wana Karine asali base ya za sa émission na na plateau oui ba kaka jour ka Karine on sait loko moi bien ba nyonso ba sepele obona ndeko na matina ere omona suka nango nene akoya kaka auluka basala émission mo bona Karine na suka ba émission na alinga bimisa ba biloko mo ezaki peut-être ezaki mo ba biloko moko ezaki négative na émission na alinga ti yango pa ni sa yo ki déjà ke ba okumisa Karine ngasko zo banga soki ka omoni ka place moko Karine asali lo mo bien izela ka komona arosa émission moko ya nene na ba Karine ba mata na plateau nene alinga dénigrer Karine mais ce que Karine nyonso na zaki ne ka toujours aveuglé
ngabi mekari na viva ndenge atatu mutu ango sentiment mutu okozi koma pe na zoba bongo to bima lokola zoba lokola mutu moko mutu ezosala te nzoka mutu na yo esalaka kari naza intelligent mais nayebi te sentiment oyo amema mpona bacamarade aona alingaka mobali makasi alingaka bacamarade makasi eza bien te na vie ya lelo baviva su bongo te mutu okovive na basentiment bongo te fo otalaka réalité en face ata mutu ango olingaki même mobali okolinga mobali yango mingi mama mais soki komona ke yoko fo tosalaka baexamen de conscience na amitié tout ezalaki mobali ezalaki amitié ya boye examen de conscience mutu fo tourna mutu na yo otali une fois olekisi deuxième fois olekisi troisième fois olekisi apres koma fo koma ogénie ke mutu fona koma meme boye mais kaki on dit pas na ye eloko wana asala yango te c'est pas bien. Alors, bonjour maman et c'est. Bonjour ma chérie. Nga nalinga intervenir kaka pona na analyse à Karine Mokonzi. Vraiment félicitations à Karine Mokonzi a eu décision moko malamu na moni pe côté Karine et ça nga esengo mingi ndenge Karine a s'excuser auprès de Jaël Show. Pona makambo oyo ezalaki nde Jaël asilika makasi kenenenga. Mais Jaël a une douceur à lever na moninga avec douceur à kitchen et puis les cambrossi à passer à autre chose. Mais Néné a sorti à Néné a tu sens que aux sentir moi un mois que ils en a kati. C'est Kobima Néné a c'était pas bien. Parce que Néné a ya le baka na divise le baka moto o ya finga maman na ye a finga moi na ye jamais à cause de ça était moi na ye. Mais Sarah to la finga et bimba maman Néné a afinga na mwana nene ya mitala lelo bakoma soit disant bakoma ba famille et Sarah tola alobaki akoboma en retard un jour faut Karina kufa maintenant moninga nanga vraiment master nanga yi azotamba na ennemi oya prometa mwana nanga liwa a prometa na kufa do amitié wana ezala sous sincérité amitié parce que Sarah yeli alobaka pire ennemi nanga za Karine Mokonzi. Maintenant, Karine Mokonzi, pire Karine Mokonzi, aza comme pire camarade et ennemi à Karine Mokonzi. Maman c'est. Où est quel genre d'amitié? Où est quel genre d'amitié? Néné aza déjà fausse. Na amitié. Néné aza fausse. Les gens comme ça, Sarah, il n'y a même pas 2 jours. Aleki na Paris na émission. Il dit qu'il fallait pas mettre Karine à moi na ye. Moi na oya za innocente comme on était il a que 2 ans. Mais on a vraiment master Karine tous les jours à Tchaka Sarah na la publication. A comme Sarah zan de connaissance comme ça Sarah. Mais yé kaka ya lo baki pire ennemi na oya fini maman na moi na ngai. Karine a eu décision à bien. Parce que c'est nana moni que Néné ya quand il a sali live na ye comme Karine a lo baka toujours bolanga pia Néné ya azali soki Karine a osaka décision parce que amona Néné ya lelo bakomi bien na Sarah c'est ça? Non pas ça parce que tant bazalaki déjà bien babano solana Karine cause Néné azo matana live Karine azo matana na live ya Néné ya Karine ya kipaki yango te mais biso moto otozali banda to mona kabango te basala ka ba live tozo mona amitié ya Sarah to na Néné ya mama c'est yo ko ndima pire ennemi na yo na vraiment stand up comme kolia esika moko yo ko zala ndenge nini même si yo ko lo bango ka muninga na ote au fond de toi au moins déjà que trahison moko e koti awa ko comme une insécurité envers ta meilleure amie au moni donc ça Néné ya kanisaka tango Karine alekaka lobaka bolamu na ye ke meilleur ami na maman passe azalaki toujours na ngai meilleur ami mais Néné ya metona comme ko mona ngo ke Karine aza fille de Kwanyiro parce que la live ya lobaki ke amoni parce que abanga ngai mais non moninga aza reconnaissante envers toi na bolamu na esika bouti Néné ya kolinga koyiba moninga maboko mibale te soki moninga tendre du boko moko koyiba kolinga oyiba du boko à gauche te parce que moninga tout le jour baka meilleur ami na ngabo mona mokusi wana te yi abundela na asala boye Karine mona ka bolamu no partout Néné ya mais ko abuser na ngote ko ni na à chaque fois ba sortie médiatique envers moninga bo benga na privé yi apesa exemple ba Enoch o ya pesa etant que ba femme battante mais
Jaël Show fallait appeler ça Karine live afinga Karine ya moni yango te ya lobaki na Jaël Show Peric lokola mobiki simi a préféré ka tindaka 300 € na bana na Afrique du Sud même neye azana inoka vine soki la maîtresse aye nene fois kata live akende ba mwana wana atanga alonga aloba ba anglais na ye ezalaka bando kumisa ba femme battante ke bino bozo négliger bana mezana bato mususu bazwaka responsabilité ya bana bango seul yango moni mama Jeff de yango moni likamuse zaka yo lobi yo moni lobi no mabete mais mutu muso ake abalusango voilà makila mabeni yango wana babengaka ndenge biso to moni libia batunde ba moni ke tanga ba komba Enoch azo bila ona ndenga mabete voilà mama mususu ba moni ona ndenga mabe parce que ba bi a vie Enoch eza bien te koto kuna tia ba Peric koto kuna zongisa boy biso pourquoi Karine azo pesa par exemple na bana na biso mais il y a personne en Henrietta alors va tikelanga Enoch vina ngai na kele ngai soki na ke ko bima na tike pa mama na biso voilà eloko ka ngai koto na ko mona mabe fallait bato mususu nde ba agir nde nene ya asali agissement ya nene c'était à Jaël même Jaël même asibika makasi contre Karine parce que oui nene azaki na facilité ya koswana na Karine ya kobeba na Karine na ndenge na bango na privé là c'est vrai c'est ça. Bon, maintenant, au fait, il fallait qu'un tracé chemin naïe, reconnaissance des alliés, Karine a eu décision bien parce que bon, trop c'est trop. À chaque fois que ça, la Kamuninga va sortir médiatique, oya ko pesta Kamuninga kakake, yo motoleki non nene, c'est pas bien. Au tapé, au bêta toujours faux, c'est pas bien. Mervin a finga Karina wa. Mais to comment yo comment comme mataba live bakaya Mervin comment comme ça Mervin mais ce que c'est qui Karine tous les contrats ma camonini azo sala ba ennemi à Karine il ingeza la que Karine a toujours moins na mabe Karine a toujours hypocrite Karine na komona a toujours baninga donc ceux qui motaza makila mabe hein ezalaka boy ate osali bolamu ate osali mabe et tourner toujours ka likolo motuna yo vraiment mais Karine cette fois-ci ozana mama na yo ozana koko sompo na yo ozana mama lek na yo vanda yo moko tika ba camarade loyenga ba camarade soki déjà tolekisi 30 ans hein ça sert à rien d'être entouré avec des amis oza déjà na mama na koko merci to tika bandero msu mère double na moni eza mère double pourquoi y a déjà ou te koloba mère double fongola micro to avancer ou bien Nicole Kandi au fongo le micro entre les deux bon fongola micro merci bonjour. Bonjour, ma soeur. Bonjour, maman. C'est bon, yo, maman. Bien, merci beaucoup. En tout cas, la ligne appelle ça longo ni anamani. Pourquoi la lobby bon? Parce que la vie, ata soko tambona muninga so moni muninga na bozo yo kana te fo otika. Fokotika ya moto ya oazana ngo mwana ni assez important maman na ye binzambe assez importante donc makambo na ye ezokende tellement bien nyonso ye to mona denzambe osalele au mata décision mama uchoza pona uchoza na live ya mami en tout cas mami félicitations fanda yo moko sokata mokili mombe sanza yo mami ba sanza yo tikala yo moko na nzambe o est important. Nene ya lelo abosani bolamu wa Karine compte de fois pexaka ba Angelica ba finga ete so ka ebita finga mapa ba influencer c'est belé teza grâce à Karine lelo nene ya bosani abanda ko matana live alo bato tika ne tout et tout mama surtout nga ko tu parti na kufele ko talo baki olinga Karine kende pa Karine ke pa net nga nene na ebe na sima Karine netka nga ko yeba na ngayeti na yebi ka muninga ya mami ya moni tulanda pe mo ba live na mais na logique makambo mami to yebi nene na sima na yo donc mami c'est mieux tikala yo moko biso mo ba chinoise to zawana to zana yo so mokili ko boko biso to boko te poto za banana donc merci maman na kiti. OK, merci Nicole Kandi fongola micro voilà. Mbote la famille mbote ya bandeko so bolingi to landela bien omoni Karine soki azoloba ta na live ino mona kumisa camarade ne to utine musika to vanda na ye bien muninga na banda wala bino si bomona nene azokumisa Karine asala ngote ye akumisa binemi ya Karine ba camarade ne est-ce que ezalaka muninga benga ko meilleur ami yo kenda ko lobisa Mervin lobisi sous Sarah tayo moko mami pe faza na bokebi
neti décision penza azwi asali bien penza bakabwana bo d'ailleurs Karine mama na bango mwana na ye koko ne na la chini na ye basutenaka ye koki nango atika na yo boye na boye Joel ye wana kutu mutu balobaki likambo kopesa ata pasi wana kuna bapesa ye na maoka ba exemple asiliki na été a expliqué bien yaza na posa baso na Karine tellement baza ba meilleur ami peut-être ça a m suto lobana mutu to tonga mutu pona bimi sasa nene nga moni mami azui pas décision ya bien bakabwana bango bakabwana po ezalaka te ata mukie ezalaka te yo meilleur ami okomisa binemi ya camarade no ba camarade po anini atika na pana ye pona libela benga ne pe lisusu te. Merci penza on a ngena lobaka ya ngwana merci vraiment. Bokita. Ok, merci ma chérie Jana. Nicole, merci. Voilà. Nani Maman Sandra. Bonjour la famille, vous allez bien? Oui, tout va bien. Omoni likambo ya nani ya La famille botapote na flirte bozo senga ba demande mal ebela na okata langa na matika bébé kwa pona kati. Omoni likambo nene ya aza problématique akoluka motif en fait moyen en fait akoluka motif comme ça ba soana tellement Karine azana azo éviter akoluka depuis kala bolingo ezala ngo isuti ka Karine moto peut-être a forcé que vu ba utam kala a moninga na ya bomwana et tout mais sans ça nene n'a jamais aimé Karine. Pourquoi je dis ça biso nyo surtout là qui na live wana ba exemple apesa kiti na ba Glorio Langi apesa kiti na sœur la chou apesa kiti na nanyo na Jaël et tout en fait Enoch eza mwana a remplacer comment Enoch mwana ki moto ana mwana na ye akotika mwana na ye ta ko boya mwana na ye yemba la moko e komi a grammatiser yango parce que on a ko grammatiser a dramatiser yango e komi oh boy et sili après ko ba so ngai costume donc en fait tellement ba to le na ye que non Karine abanga ka koswana na nene ya peut-être moko ba oswana nene azana makambo be mais Karine pas azana makambo be lo ya bien nene ya Karine pas azana makambo be pa o ya nene ya Nene, elle est jalouse en fait. Donc, tant Karine a le barangaka numéro 1, peut-être il y a l'ingaba le barapé, ngaka numéro 1 Nene. Mais tellement Karine a le barangoté, voilà pourquoi. Aux autres senti que Azana la haine, même le butin Azala qui sorti médiatique na na tala ki ango azo loba na donc aux autres senti que moto oyo Azana la haine. Moto a linga moninga na jamais akusa marambo Nene à lui. Donc tant mieux kaka, c'est mieux. Bah se séparer en plus tant toko la ba ninga toko la na bango te yo so mona koko na ba ninga set ba copine oui ba coquine oui copine ba koko tant ba koma ba koko ba ça nuni na yo ko mona jamais koko ba ninga ebele ba ya ko tali na ndako jamais mona ka moko moi mi bali ba yiba sololi ba kena bango donc tant toko la ba ninga ba tika la kana sima moi si ozo kola na ba ninga na ebele aza hypocrite parce que on va na bango ndenge ni moto na éducation na yo moi c'est comme Pose ba 40 ans, vous avez un camarade, oh, moninga te. Donc, décision même due en tout cas. C'est mieux en fait. Bon, et pas que vous avez un kimia. Ouais, quand vous avez moninga te, quand tanga, comme on l'a dans la live, te, quand tu as une problématique, elle est jalouse. Elle est jalouse, Nénéa. Donc, il faut te jouer en tout cas. Il faut te tirer les sons. Quand on vit avec des amis, tant que tu vas baninga, faut y makambo, tu peux le baninga, moninga na to koyeba makambo tuti. C'est parce que lorsque nous grandissons, sagesse est à la moquer et ozo yebate. Mais tant que tu zo collaborer, en tout cas faut que ça ata moninga zo sombe là, ce qui ni la peso ça kambongo. Faut yeba parce que comme un jour faiblesse na yo. Abandonne comme akaba comme tout corps pour abim ça va secret. Tout le monde a besoin de ça victime. On va na moninga ngana kina moninga to ça 12 ans amitié. Moninga wala ko kala ba problème. Ako finga ngai makambo belé. Na sala nini? Na se retirer na ngai. Ako sanga suna ba ninga na ngamtu to sola te pour pas combattre nga. Na tika na ngai na lubi ata bo vandi ba ninga kuna boyebika makambo akala sika boyebiti. Na benda nzoto. De faut tirer les sons. Quand nous vivons avec des copines, et à la copine à Sika, et à la Kala, faut pas que le barama kambo tuti. Ou le bindambo, ou bon bindambo. Parce que ni ma kamouane et ça la tous à la faible. Néné, quand elle parle comme ça, tu sens que, aïebi, à son assurance. Tu vois?
Nene asala bongo parce que ayebi que non Karine awa soki na beti boye eya faiblesse na ye sali boye ya faiblesse na ye voilà pourquoi alinga kobima non mais soki moninga ayebeli basécurité moyen kosalamaka mwana mpe ezaki donc grandissant en tout cas amitié mpe elingi ke soki bokuti bomwana fo bonuna te baninga batikalaka na nsima ntango tozokola alobi na bino bien ngai namona koko ya 90 ans te na baninga 5 6 7 jamais koko na biso aka na moninga moko mibale intel wana wana moninga nanga bana na biso tokotaka tojwa bate mon sore d'autant tozokola baninga tout batikalaka donc mami eti kostresse ye eti kosala ye pasi ana mama na ye ana bachinois na ye ana bato na ye misusu et tout donc nene ya baza famille te baka camarade kaka soki esimita ye moko moto aluki moti donc biso tozomonaka no ye moko moto azoluka problème donc la chose wana so la chose basololaka nani lote la te na Karine te bana rando mpo ani ntango elekama wana ayi koloba te ayoloba te yo Karine makambo alobaki bobe te eya kaka exemple apesi exemple palpable que moi si moto tu wana mwana na ye mais aluki yango mindondo agramatise baviva bongo te to mieux kaka basila na kalika mpe sila kaka merci beaucoup tozochite mama Rite loba bato bosengi bademande na sie na omatisa te live tokosala tokontinue live na biso na poko vers 19h 20h voilà mama Rite bonjour bébé guzelanga naloba kita na ngai mama Rite asisi ozwi tokende bien merci ya ngali nalobaka boye en tout cas nasepeli makasi mpo mboka Revinio azwi raison ya nyonso lelo mami mpe nazwi décision oyo azwi econcorde na nyonso mboka banda koloba po mboka azala toujours clair na baparole na ye ke nene azalaka vrai te na mami eloko eza kosala mami ngai naloba ngo tro na balive ya biso bachinois ke mami atika sentiment ilelo oyo mboka azwi raison bomoni nde tozaka boye na vie moi sa okita lobi ke non nene azala mambo ebela Karine yango alobaka bongo po ebike akotouche ka ate koyeba makambo moto olingi oloba te ke soko obimisi alepelisi moto non ezaka ndeki motema mabe po nene ayeba ngo na batemps oyo nyonso basali na Karine soki ye ayebi makambo ya Karine mpo Karine azalaki vrai na ye et puis Karine mpo ayebi makambo na ebele soki lelo natali live mami naoki mawe olande lobeli na ye aza ba réserve mais aza na passe mpo na nini nene aza mutu moko alingaki mingi bomoni ndenge eza boye mami tia comprendre lelo o ezaka po ye moko mpe kibomoto esali soki mami azwi décision o lelo eza po ye moko mpe na confirmer ke nene aza mabe po mami azala toujours na bapatience mpe bamaîtrise na mambo ebele nene asala ye tokeka na grâce te mo grâce ntango abala tomona bavideo nene ya obwakela mami bajeton bango nyonso bazaka na bafuvete mais lelo o nene ananani na grâce basuka ndeni babebana ayaka ozonga pa mami ngai nde naza boye na 32 ezala na bana 17 naosala 33 ans na juin mais so nayebisi bino ke oyo nazalaka na numéro ata ya camarade moko ya kala nanga nango te o camarade tokola nalinga kutu bango te elingi oloba teke soki mutu moko bokolaka na ye foka bobebana non edépendaka na ndenge oyo toyokanela mais so toyokani na biso mpe te bon mutu ya mutu avandi kaka na coin na ye ngai nasepeli na décision mami azwi nene ya kanda na ye eza fandi azalaka clair na mami kanda na ye ezake ye mikoleki asalaki live alobaki oyo ye na Sara ata babeba ndenge nini baza bafamille so ndenge nini nene ya nde azoka kanda à part kobonga ya mami nde mami lelo akomi stable nene azoka kanda ndenge mami aza koatake Sara ye lokola alobaki Sara aza ndeko na ye donc il fallait mami aboma siko azomona ndenge mpa komibimisa boye te ke Karine iboma mpo ayebi ke Karine akotika te mpo Sara asala Karine bamabe ebele Sara fingama Charlotte ba ndenge nyonso Sara abomaka mutu do ye ndenge aza na mpo na ye ko arana mpo soka atake okake mutu ana kufi Pour moi, kamwa bakumisaka nene alobaka Yvette a camarade ne Karine a camarade nanga Jaël a camarade nanga mais Sarah a finga kaba camarade yango makasi menene azaka na bango mama bomoni ngane naza awa na yesaka même camarade moko na na Christelle ngani naza boso mutasali okama be ata na yebe nanga li camarade ngana mutana tuza sute poni pona ka vrai
et surtout pas camarade on a biké aza muninga nanga to ala kana ye to partager les moments belé maman nga ko trahir na facilité té mais ti nene ya aye muninga opes exemple et non kaza pede to boité mais moi nana za mutu asa mutu loko biso nyoso siko nga na tunaki na jiji o afinga mwana nene ya na Karine o atikala ko finga mwana nene ya te nani peda nene ya ko telema pena na décision na nyoso o senti ni na rage na kati na etanga o lobela o akumisaka muninga ne ba utani kala lelo o soki Karine mokonzi na Noela madinga mo guerre nga kezonga so eza po mami a défendre moi nene ya mukie ma Noela a sepela na Karine te po amona ke Karine fala beba na nene ya mais nyonso le lobe nene lo mote akende na ye lelo o Karine yo na komi na voiture na ye aza stable aza na ndako nyonso ne sa bango pasi basanga na peda basanga mais biso tout oyebi ke kiri wane umela te bako muangana bako panzana kala mingi te bango nyonso bako panzana et puis ngana si au place baza kuna na privé baleke chu bango nyonso na esa da makelele pour GLP Karine a passé exemple là-bas na it ba sœur la choix na nyonso na Karine a passé exemple là-bas na bon mais pourquoi sœur la choix ko attaquer Karine te pas yebi que Karine a loba ki bien que sœur la choukou tu bana na ba ko la place mais quand même ba gena rolia fufu na ndako na yi et là c'est que ba za ba maman responsable mais ngana okamwa po nene o akumisa katanga mingi a interpréter makambo ma baby ki na okamwa à part eni na kati na ebite soto ko loba nini donc nene ya ayeba yango akita amata ye pena na minute oyo et peser na ngote makamnyo so sali po Karine akomi tellement la position mo ya kitoko et puis siko nga pe na CP na ngapo akoyeba pe lisusu eloko te survie ya mami oyeba sute akende peta oya zana ngo abeta basala ba live ba panza mama Rick comme ça yondo mtoto ba koyeba te na sima ya caméra Karine en c'est la famille botika na chaude non ye moko Karine otolo banini yoka mama Karine otolo banini na live na video na moni abi ato yoki do Karine eloko na lobi asali bien abi ato yoki ba osa complot pona nga ko benga te do c'est que nene ya ti azala ko mo ba oloba te na Karine soko ki likampo na Karine o ba obongisa mabe pona Karine abenga ye yango Karine alobi ato yoki ba oloba mabe pona nga ba liba sala nga mabe ko benga te tika pena ba bomanga yokutu loba na bango bo mama Karine anyamata mutu ambwa te komone pena ka Karine mokonzi ambwa te soka zuba décision o lelo eza po ayoki pasi na o ebimi na munoko nene ya donc c'est la famille na kutu biso etali biso te etali biso te donc on nga pena na olobaka ke mami pena mbalo asepelisi biso avanda na ye moko omoni bénédiction soki ye kozala muninga mo baba ndo sima $1000 yo simba 100 kaka mais asepeli te monte me bebi donc biso to zela sko ya makaso ezo ya liboso on nga linga na olobaka yango na vraiment mboka nda na raison vraiment umela na ye ok merci na koloba loba bébé goût loba to ngina loba boyo mon makambo nyonso eye elo na opesa merci na nzambe po mami ya vie décision et puis na kata histoire oyo mami penza bimi maboko pe maboko pola uti bo kutu sa vidéo na page na lobi une fois na sala vidéo na lobi na bato chinois botika to botasi na caméra nele ya to nele ya se prendre le poitrine na rappel na mami ya live na Paris nene ya bandaka la déjà akomaki na position na ye ya kokende nene ya kuma déjà bandaka nene ya bado kisa Karine bandaka la même biso ba chinois to banda olinga te nya ba live nene ya omata parfois nene ya osabo Karine bo makamusu sa lo ba Karine malgré Karine a osa amona ngoka na blague mais biso ba chinois to banda osepelate bon to respecter ki nene ya ndenge ke aza camarade ya Karine ta musu mabe o biso to mona mena ndenga kuzu to bi ndenge ni eleka na bango te tu vois donc eloko na osepela o ba o même ya ozonga sima la famille eza passe pour Karine na zo ba décision boyuté omoni nene ya asali alingaki akita Karine akoma déjà presque la binema Karine nyoso déjà ngai pour nga so moni camarade nga komna akomi déjà na binemi nga c'est dangereux pour moi nga déjà kutu mami kuta zaki na patience ki trop azela ki nga na kitaka déjà depuis parce que déjà li boss ami na yo so ka komna binemi na ezala déjà eza dangereux. Et ça vraiment danger pour nous. Mais biso ba chinois o to linga penza Karine ya vrai eloko na osenga ko sujet to za ngo mingi za ka sujet saka wanga ni mwana o penza to fan de lango trop mingi te to tika ata nene ya ye to ebi ki réponse à nene yo ya
ata ye bachinois eloko na osenga na bino toza soki bason ekelke awa to répondre nene ya te totika Karine déjà ça alobi ke esili asa meme numéro na ye abloke nyonso esili donc biso eloko toza concentré na Karine ye mpe alobaki ke bato balingaka ye balingaka Karine bakepa Karine bato balingaka so nini babloke basabonga kutu mpo na nga vraiment nga déjà naza na nga 100% Karine Mokonzi 200% même mpo na Karine Mokonzi donc nga na osenga kaka na bachinois topesa Karine makasi parce que omoni Karine même komona ye na miso ne ntango oloba azalaki na pasi na motema regret na motema mpo eza moto alingaki mingi kokabwana moto alingaki mingi eza facile te parce que kicamarade soki ekoli ekomaka bondeko ezala to bacamarade to ekoma bondeko na nga mwa mama na nga ma sœur dit notre mère mais kokabwana moto abongo esala mwa pasi na motema mpenza esala pasi komona mami na live nga olobako nga kutunga mo maya miso ebanda obima nga bona oki pasi mo na place ya Karine okovide te mais topesa ka Karine makasi to peseka ba courage à trop et puis Dieu merci parce que na kati ya histoire à Karine na nene ya Karine abimi na raison c'est tout pour nene ya bandi Karine banda kala batu même bato ba kumisa nene ya wana ke nene asali bien asali bobe Karine aleki ezaka bandi bayini ya Karine ba obetela nene ya maboko lelo mais lobi peka bango mutu ba loba na nene ya kutu na meilleur ami na yo yaka au sambuse wa mo mabeka bango mutu ba obalukela ye lobi donc eloko ata bato bafingi basepeli na séparation ya Karine na nene etali biso bachinois te biso toza na accro toza na codon toza na concentré mpo na Karine c'est tout balive ya Karine toza na totapote biso bo topesa bakado te toza na eloko te totapotaka topartage ke toza na mpo na Karine Mokonzi c'est tout tolandaka mutu oyo tocomprendre ke aza na vision kolanda mutu aza na vision te etali biso te donc balamba balia batumola provoquer Karine kuna basa makambo ba olinga etali biso te poto yate onga la kolo beza wana merci beaucoup. OK, merci maman Sarah tozo chiter la biso maman Sarah bonjour à toi. Bonjour ya na tout tapoter na moni kamba mobo matisinga nazo tapoter na se. OK ma chérie merci. OK to kitsayo ça va. Voilà, nana oloba lisusu. Merci. Loba. Na loba nani moke na so rappeler. Non, maman voyez soko lingi yo zo clôturer pour na o matcha sur te ba demande des ebele na se na o matcha te ndeko langa aloba bongo yo clôturer parce que loba. Ana ke loba. Bonjour. Bonjour. Bakabo mon neni andinga za bonga za jalousie. Akuma na inveja akuma na zuo mo papa papa muninga ezala bongo te kikamala ezala bongo te lokola ya komina Sarah tola ya ko ça a provoqué muninga ko abisa makambo bezakita na sens te muninga apesi exemple azupa sa exemple non what is the example ya te ko atleta ki te traité pour les gens je comprendre on a apesi exemple pour na bana ya komisa ngo grave akuma na posa mabiba na muninga akuma na posa baswa na muninga ko kandi mukozi ya mutu moko a evita kai aka camarade na nga ndeti camarade na kosaka ba je awusa émission mo bati kombo na eza normal ya na normal c'est nga même ko sema la komi ba fille na Sarah ya ko nga longola dossier note mo tana lo batini ala ba fille ba mtimu mabe bozu ya muninga ko pese invejosa ko pese ki mtimu mabe eza jalousie amona muninga zo avancer parce que ça nous connaît bon à leader na leader na quand même ko makasa nga pe j'ai sur le comportement na nga se comporte par rapport à muninga ali ba zali ba uta ba banda j'ai soit se comporte bien par rapport à nene ni akoma salis ka chef asa bilo monisika luga mata likola Karine ta jour na live na za kiwana na live na c'est où Karine Mokonzi to ya makare Mokonzi de explication ya mati on amoni akimi na bela ka okima so na ya okima kimona ni bo ba camarade boye bani tika bana bo moni sana ka bo su bo swani bo mala bilo pete po bo sa ba camarade neni ata biza mabeza inveja aba fia mitima mabibo zo muninga sepelanga na ngote akoma olinga baswana muninga fa biba fa biswa sekra kala ko muninga azubabu ya kala yeba ko biswa sekra wana so Karine Mokonzi evita kai ko tellement evita kai yesu ko amona ke lokola Karine ya banga te bo ba camarade nenia bo ba camarade na Karine a evita bo ma atala kasko yo tango bo vandi ne bo so ba camarade ya mo Karine Mokonzi sa a evita ka banga ko te amona ko so ni ko ndi ko ma ko linga o sa ni ska ka o konta Karine to lo bana ta bo lo ba ila bioti sa ngo lo te Karine nani ka danger ani ka idée ani ka mami Karine Mokonzi ka idée ya tongo bino tu waka toujours bozaka na sima na ye puis bozaka na sima na ye
en tout cas bachinois bazebele biso tout olingaka ye mokonzi aza lider na biso tout olingaki mami na biso la Chine merci machine nga nalobaka wana mpona nga naloba okitisa nongo ndenge nalobaka bo mo nene alingaka ke era obanda réseau sociaux na ye yango aza olinga azalaka bayebaka ke camarade Karine mpo azwa ampleur bato bayeba ye na nsima ya Karine siko lokola asa aganya popularité na ye wana ke ye meilleur ami ya Karine ayebi ke bato ebele bakolinga ye bato ebele bamwa ke ye ma camarade ya Karine era azwi su popularité ebele ale akomi mpe kotravaille na ye so mpe makambo ya bambongo ya madinga wana amoni ke so mpe asali entreprise amona siko lokola mpe ye siko mpe akomi na position na ye na ndenge na ye sikoyo olie siko kabo wana moninga ndenge akimia olingi te olingi kaka boswana okomi kolinga kominimize moninga ezalaka te ndoka Karine kapo ayoka te Jael Show baseki baswanaka na nene ya Jael Show alobaka yango bi yo nene ya yo lelo olobaka yo olingaka Karine makambo ebele oloba ya otongaka Karine na sese yo ntopelisaka bamoto nyonso na sese mpo bato bayina Karine eza yo te Jael alobango ata Yvette mpe alobango soki nga lelo nabeba na Karine nakoma ofinga Karine eza mpo na yo nene ya yo mto yaka koyebisanga ke lobe ya Karine bolobe ya Karine Jael Show aloba mpo ka Karine ayebi te soki bolingo ya nene ezalaka ndenge nyonso wana soki ngai baninga baoswana na yo kiboye naozwa bagarde esiko Karine akoka ozwa bagarde te nzoka Jael Show alobaka yango baswana na nene ya abi yo nene oza kamanda malamu mpona Karine te yo mto za koloba boye balobela Karine yo mto osalaka boye otongaka Karine boye na boye wana Joel aloba yango baseki baswanaka Yvette mpe alobaka le même chose omaki nene alingane Karine te banda kala alinga sikoyo acontre Karine azwa sikoyo esika Karine sikoyo akokaka te bona naloba nakita na nge tala na likambo oyo na likambo oyo Karine alobi ke koswana ye na Yvette Jael nani nene azalaka songisongi na kati wana kosi te avant Jael akende poto Jael just asala émission kata baswanaka alobaka ke songisongi na kati ya makambo na bango te ezalaka nene atikala kozala jamais vrai na Karine alaka kaka donc sa système atindika atiakala donc asala bino semblant ka alingi me na kati ya motema na ye ezalaki bongo te donc biso tolandaka bango ozomona baparle na ye okosentir ke moninga vraiment vrai na moninga te mais comme eza likambo ngana ozobije otala kaka ye moko loka mpe Karine azwi mayele comme bazoba liboso mayele nsima lokola azwi mayele ayi kocomprendre ke parce que moko alobi avant nayaka nani faye na réfléchir comme ake la nuit porte conseil na essaye mpe kotala natali mpe voilà pourquoi nayi koloba tokabwana kaka mais kokabwana yango to espérer ke ezala ya vraiment ya solo parce que koyaka baprendre la fait chose c'est la famille nde côté décevoir ke biso mpe quelque part mais comme euti na kati ya motema na ye moko vraiment nzambe asunga ye apesa ye makasi ayeba komo kosurmonter séparation na ye na moninga parce que balobi les amis de nos amis sont nos amis ennemi ya moninga no aza pe ennemi na yo mais dès lors que ye Karine alobana na bato tu wana te mais nene yaka na kati na bango lokola mbinzo afofilaka kaka na kati na bango oyokuna koluka nini wana so meilleur ami na oyo ye na bango balobanaka te yo leka bona asengi pardon donc yo comme finalement akomi na kati ya likambo wana donc to essaye kotala bato comprendre kaka oyo moto mabe mais Dieu merci okapenza mpe asaka likambo na ntango na ye tompe koki donc bakabwana kaka en tout cas vraiment elikamba pasi mais to soutenir bakabwana kaka donc na nga nalobeyaka wana nakiti na ngai ok mama royal yo namoni tension eza likolo mela mai eza bien voilà to clôturer lolo loba to clôturer merci to clôturer live na biso ba rendez-vous so ba mama bana maman ofonga micro voilà lola ofonga micro to nazo kitisa elle voilà kitisa parce qu'il a fonga micro to merci voilà la famille merci na bande nyonso vous allez na live nanga 20h30 tozongeli awa nga mikolo pe la lati na ka faire nene ya na Karine oh c'est la famille nga na lati ba oba pour ba oba contre na 20h30 tozonga su na live na bisa bo préparer ka moi ba fleur et ça ka mama c'est bien de la bika musala mingi musale leke belé to luka ba mbongo yango moni autrement dit nazo ya lisusu vraiment na ba live te na lisusu nga nazo clôturer awa ata fleur ezati ka bo la komata ngo basuni ah mama me na machoka pokombo na onde mama me
Voilà, merci. Voilà, nanga maman mour mais na tiki komatse. Voilà la famille de la lobika que 20h30 toroza awanga na bino ensemble mikolo ngai pe na lati ne kakari na lati maramba ya na bébé moi na biso onok ngape mikolo na olata na ngaka c'est la famille meilleure amie nene akelekelo na Karim Mokondi ngabo kumsenaka ba fleur et mo pe torotia moi likolo na tokotia ese songi tokotia pe ese o aza fota ese abwake lingango na WhatsApp nanga po boni bozana boyebi numéro mama cc muto boya zate po tobanda pe musika masolo yango me moka yobi musala tolinga mingi musala makampe belé père tout ça yango to comme ça masolo mo stand by mais so taisa no ndeti lelo na 20h30 ngana bino to zazala wana ensemble na pesi mote mingi na ma copie de moi Dori Mavinga autre m'a dit moi si la noire femme noire voilà na pesi mote nde tout le monde kara Lopez ya ba Lopez Karine mon ami collègue ya musala fi mo alinga mbongo kala te to okuta naye ba ope na pesi libanga te na lingi bino mingi ba obolinga Karine na ba obolinga Karine te live eza ya batu nyonso boza na droit au matin opesa ba opinion na bino eza live ya ba chinois te mama Liliane nana isusu na bike ba demande plus de 20 personnes boza na se mais na omona batu mibale bazo insister oui allô mama Liliane batu mibale bazo insister awa ba modérateur na nga ngo la mi ba modérateur te bo matcha batu te nga na sisi live na nga nazo bonga nazo bima voilà la famille to monani na 20h30 toza affaire ka ya nene ya voilà na Karim Mokondi ba ruta wapi nene ya ruta wapi na Karine Yvette Kalomba ruta wapi na Karine Jeune Show a ruta wapi na Karine moninga oyo bauta musika ablobite yango to baba live to salaka maloba su to lobaka o molem su o mono oloba bien mais mutu mususu asepeli na ngote to za ba tuté baka kolimbisa ba shino bo limbisa ka nini ya po Karine mama la bino akolimbisa ka ye to komona ka na page ne kuna mabena ye kombo na epe o kaka la famille c'est la famille ye pa kolimisa yango boza kama yele nga mingi loko na kanga mikara ke ndenge Karine ayebi mobali ya nene ya te oya botana nene ya papa mwana nene ya Karine ayebi te wana ki amitié ya ndenge nini po ba chino mutu ba confirmer na live nanga oui c'est vrai Karine ayebi mobali ya botana nene ya te mais Karine kuna kaka meilleur ami d'enfance, meilleur ami, Tolia Kanae Tomelanae, Baron Babi Touro, la Chine de Karine et Sili Babi Nene à Lambalia Bakoyate. Voilà, merci la famille Natikibino, tout le monde est na 20h30, Babi na maman c'est Bozaka, on a beau partager. Ami Kolo so teza, so makasi za, ndeka na lobana, ozongi la ba live. Ba o batali yango te boke na chaîne nanga ya YouTube mama cc bo Rolanda live auto scène bino ensemble. Merci to monani nambala sima. Nene ya moninga ya Karim Mokondi. Bon, tout c'est bon. Akende. OK, merci bye.